Mbote bandeko balandi, bienvenue au Nouveau Monde, to mokili ya sika, to lobela ya kala, to lobela pe ya sika. Esengo ya kokutana na bino lisusu mokolo mwa lelo, elongo na moko ebe invité, asili kokomela biso na plateau Nouveau Monde. Nde tokotika bino moko penza boka komona ye, pe boyeba azali nani. Mbote ndeko. Mbote papa journaliste. Bandeko bazali kolanda biso, bazali na posa, bayeba ozali nani, pe kombo na yo nani. Merci papa journaliste. Kombo na ngai papa Matondo Mbele. Nazali président national ya kati ya groupe ya accordéon Kimbangiste en sigle Gaki. Ya solo bandeko balandi tolandi na bokebi nyonso invité na biso mokolo mwa lelo, président national ya Gaki. Manaka na biso mokolo mwa lelo, tokolobela na Maïmatali spécial 16 août avec Gaki. Ndebo tikala na batando eke na bino bolanda biso na bokebi mainini invité na biso mokolo mwa lelo akobimisela biso. Ndeko Matondo. Oui papa. Manaka na biso ya lelo tobete yango nanu na Maïmatali 16 août avec Gaki. Boko talisa biso monene ya Gaki ndenge yango ekozalaka. Mais ya mboto koma na Gaki tolobela nanu Maïmatali 16 août. Tango bozali koloba na biso 16 août ezali kaka ba date lokola ba date nyonso. Nini okoki kolobela biso na kati ya le 16 août mainini eleka nesika nao. Merci papa journaliste. Date ya le 16 août ezali date oyo mwana ya mibale ya tata Simon Kimbangu akamonaki njoto pe molimo po ye azalaki kolo Yesu na kati ya mokili oyo nde asilai kotika biso na mokolo wana ya date ya le 16 août. Yango nde papa Simon Kimbangu kiangani apesaki biso bana ya Gaki tomataka mokolo wana na nkamba Jerusalem. Okay. Na mokolo wana pe tokozalaka biso moko te, tokosangana esika moko na bandeko na biso ya Jejeki. Très bien. Tokosangana pe esika moko na ba ndoi, Okay. na bankengi, na bandeko ya mwanganisa nde tokozalana bango na mokolo wana ya fête ya date ya le 16 août. Pona kokanisa dispersion physique ya papa dia Lungana ya zalaki mwana mibale ya tata Simon Kimbangu. Deuxième fils ya papa Simon Kimbangu, papa dia Lungana ndenge bosili koloba na biso. Tolingi koyeba na kati ne yamba Kimbangiste. Ye azalaki nani? Papa dia Lungana ya zalaki deuxième chef spirituel na kati ya lingomba Kimbangiste, mais donc asalaki misalane mingi. Okay. Na kati ya lingomba na biso o ya Kimbangiste. Okay. Tema papa dia Ngenda zalaki premier chef spirituel. Papa dia Lungana zalaki deuxième chef spirituel adjoint na kati ya lingomba. Ti asaki musa na ye kotika biso. Vraiment biso pe bana Gaki yango to baki fête oyo ne papa pesa biso ngo photo kindaka poto sanzola kombo na ye na mokolo ngo wana ya azongisaki njoto po na kati ya lingomba na atika biso. Tokozonga na 16 août sima nde tokota na mozindo ya Gaki. Bolobi na biso Gaki. Tango bozali koloba Gaki. Talisa biso nanu Gaki elakisi nanu nini? Vraiment, merci beaucoup papa journaliste na ba question na yo. Gaki elakisi nini? Na situation ni autre poto ki na on a détail. Okay. Gaki ezali groupe des accordéonistes et animateurs kimbangistes. Donc ezali lisanga ya batu ya bayembi. O bako yembela tata Simon Kimbangu na nzela ya accordéon. Très bien. Donc accordéon yango ndeza instrument principal na biso na kati ya groupe accordéon. Yango to be en combo ya Gaki. Très bien papa président national. Gaki et bandi na mbula nini? Merci papa. Bandeli wapi? OK. Merci papa journaliste na question na yo. Gaki et bandeli awa na Kinshasa. Très bien. Sur le plan de l'église Kimbangiste en 1972. OK. Muta bandi Gaki ezali papa Lemvo. Très bien. Papa Lemvo le père, le fils mais le père il mutabandaki yango. Abandeli yango. Lemvo le père azali, fils azali. Très bien. Papa Lemvo le père abandai koyemba yemoko na sima ya papa de Ngenda. Très bien. Bisika nyonso papa de Ngenda abandai ko kende. Okay. Papa Lève le père abandai ko accompagner. Quand na tangwana ba pesa ke kombo accompagner, accorder. Nazo beta ba animation, ba maman azo défiler. Mo sokti ba bano kuta ming na ba réunion ya ba fleuve. Ba bande ko na biso ba yombe na matete na ba réunion. Azo sa ba animation. Papa Diangenda soki alali na butu ya kolala ta zo sa animation vraiment musala na ezaki makasi. Ti mwana na yepe papa Lève le fils ayeko zo relève musala
ti groupe accordéon et banda ido banda ko fanda mingi na Delvaux plus précisément na ndako papa na na Lalu. Voilà bisika groupe bandeli na 1970 yango na mais na tango pe ya bangunja bato pe bazalaki o bano beta accordéon na ndeka ya komba kimba me mutu ayeko banda na 4 églises mbangisi ezalinde papa Lemvo. Très bien. Donc bangunza pe babeta ki accordéon. Effectivement bazali wana ezalaki na ba ndenge ya libanda to na kata ya mbangisi. Ezalaki nango bazokumisa koma tata sumba me bazalaki intégré na 4 églises mbangisi. Très bien. Ya solo bandeko bozali kolanda na bokebi nyonso bino bayeboko lukaka gaki tolanda ki nkulu oyo bakoko bakolobaka ki nkulu ya gaki nde bolanda yango na président national ya gaki tozali ko continuer président gaki ndenge bolobi na biso ndenge yango ebanda kino lelo évolution nini oyo ezali ya makasi na kati na groupe gaki est-ce que hiérarchie na bino ndenge bokobengaka na lingomba kindanda ni kia mfumu et bozali na direction générale pambate yozali national peut-être bosuki ka na nation bobandi na nation pe suki wana général nation province tikuna ko kita ezali. Oui papa journaliste merci na mutuna na yo gaki sur le plan ya organisation ya bisuna kata lisanga organisation ezali nde lingomba nde sko tozilaka kino kanye moko papa mukolo ya lingomba ako approuver mamunioso mais direction générale ezali direction nationale pe ezali provinciale communale pe ezali à la Kinshasa bagaki bimi mwa mingi na ba commune na niveau ya Kimbanseke gaki ezali na Matete ezali na Njili ezali na Bumbu ezali ekomi na Makala ezali na Ngalema ezali na Mongafula na Matadi Kibala na Matadi Mayo pardon gaki ezali donc sur le plan ya hiérarchie na biso tozala déjà ba plateforme no so tout tozoko kende malembe wano tengeli biso bagaki ezali na ville ya Kinshasa et tant que président national et suki kaka na Kinshasa to l'intérieur pe gaki ezali. Oui l'intérieur gaki déjà ekomi ezokini na bamboka nini. Oui effectivement gaki ezana Boma ezali. Très bien. Parce que Boma eza vraiment source à gaki hein. Ko Boma eza gaki vraiment ya kala bien que kufaki nano après be kozonga gaki ezana Mwanda gaki ezana Matadi gaki eza na Nkamba gaki eza na Kimpese gaki eza na Kulungongo gaki ezali pe na Mbanjangungu donc gaki na Congo central et comme na bamboka mwa mingi dernier temps resté ba 2 mois passés ndeko na biso ya président provincial a tundaki délégation akendaki pe na Bas-Fleuve na Tchela a déjà ko banda gaki donc ba gaki na Congo central eza ba place mwa mingi so donc na likolo na Lubumbashi gaki ezali. Très bien. Na Bunia gaki ezali, na Kisangani gaki ezali. Donc bisika mwa mingi na Kisangani ezali na Butembo ekomi. Donc na niveau ya na likolo pe bagaki comme vraiment mwa mingi ezokende malema. Merci ndeko président. Batango mususu tokokotaka bakilti na bino. Tomonaka eza na groupe moko pe lisusu bakobetaka ba guitare. Soki totali bazalaka ka lolenge moko na ndenge bolobi gaki. Tolingi koyeba bokeseni nini ezali na kati na groupe wana entre bino na groupe rebeta ba guitare wana. Bon papa journaliste kaka ndengo lobi na mutuna na yo bokeseni ezali parce que biso instrument principal na biso ezali accordéon. Très bien. Yango nde tozali kobenga ngo groupe des accordéonistes et animateurs kimbangiste. Mais bandeko bakobeta guitare bango instrument principal na bango ezali guitare. Très bien. Donc bango baza focaliser na guitare bien que to bakisaka ba instrument mususu bango kola bakisa pe instrument mususu biso pe to da instrument to bakisaka mais instrument principal na biso na gaki ezali accordéon bandeko kuna instrument principal na bango ezali guitare. Voilà différence ya makasi oza wa koyeba complément ba instrument o bolobi ke bo bakisaka pe ba instrument mususu toki koyeba ba instrument o ezali lokola ba instrument nini o gaki akoki ko utiliser. Bon biso na gaki omoni problème to zala ngo parce que accordéon eza instrument mobo ya kala. Très bien. Fabrication nango ekomi mwa passe. To komona ngo eza vraiment très difficile pour na komona accordéon yango nde to sengaki et na lingomba to bakisaka synthétiseur. Synthétiseur pe na kata synthétiseur accordéon ezali na programmation ya accordéon synthétiseur pe et beta ngo nde to tiaki synthétiseur na kati na ba instrument mususu pe to ko bakisa o to beta pe to beta yango ya solo ndeko botangeli biso bagaki na bisika ebele
soki tozwi rythme ya kala oyo papa Nlemvo abandelaka kino lelo rythme wana eyango kaka ezalaka pamba te musique ezali na ba rythme lelo ekoza na façon mosusu lobi ekokoma na ndenge mosusu lobi kuna mpe ekokoma na lolenge mosusu. Est-ce que rythme wana ezalaka kaka ndenge wana to partout baa na rythme na bango? Bon, papa journaliste, question nous malamu mingi. Ndenge olobi musique ezalaka tango nyonso na développement lango. Très bien. Rythme wana na tango papa Nlemvo pour biso to bandi groupe ngo na boma. Depuis 1982, tout en katali sangango ya gaki. Okay. Papa Nlemvo le père akitara na boma. Akuta biso ba mike bazaki na papa Diangenda. Okay. Mais biso ne papa Diangenda mtalakisa biso epa na ye papa Nlemvo. Mais rythme wana nande to mona lelo différence ezali. Différence ezali nande to no yemba pourtant wana papa Nlemvo ya bano beta accorder yemoko. Okay. Tango ayaka na fête wana bande kwazali ko yoka ngai ba oto fa bango na boma na ba mama ba tata na ngai ba yebi. Très bien. Ya yembaka yemoko. Biso yembaka bana mike to zaki plus me 12. Très bien. To yembaka mutabeto so accorder ezali papa Mistoul. Ya zalaki mwana ya papa wa sukulwa. Ya balo bito so accordéon to papa Nlemvo yembaka yemoko yembaka mudi bundu ba tubankaka bena yevangu diaou do azoyemba azobeta accordéon azoyemba azobeta accordéon biso so to yembaka biso moko bandimo pe to yemba papa Ngenda sepela na biso leka liboso mais tango wana synthéseur ezalaki te to beta ika accordéon pamba na clarinette na soufflet mais lelo synthéseur ekoti ndenge musique qu'ils ont développé de temps en temps, donc différentes vraiment ezali à couleur. Okay. Donc musique vraiment est développée par rapport à des aiguilles kala. Papa lève ndeba no bet na lelo to baxi makambo pour la développer pe monde musique. Ezana nzembo moko embeli biso. Yangwana ndezali nzembo ya liboso oyo gaki bandelaka. Te. Nzembo ya liboso yango te po gaki banzembo eza mwa mingi. Surtout tant biso banoro na boma banzembo ezaki mwa mingi oyo bandaki koyemba. Mais oyo ezali ba rythme oyo papa Nlemvo bandaki koyembela po banoyemba mingi banzembo ya kala na tango na ye wana. Ezaki mwa mingi wana beta na ba animation ba mama ozo défiler pe yango pe so gaki ozo sala animation to beta pe ba animation wana biso moko peta même ti lelo pe na mona pe ba nebele to la kala caché pe papa Nlemvo ba animation ya ndenge wana to beta yango na tango ba animation banzembo ya kala wana. OK. Président tozali kolanda na bokebi nyonso na ndenge botalisi biso ete miziki ndenge papa Nlemvo abandelaka lelo ezali usu ndenge wana te pamba te eza miziki ekochanzaka tango na tango rythme ya Kinshasa pe rythme ya Congo Central pe rythme ya bamboka mosusu est-ce que ezali identique pamba te soki tokei na bandeko ya Congo Central kuna na Matadi baza pe na rythme oyo bango bakobetelaka toye pe na Mbanzangongo rythme na bango pe ezali toye pe na Kinshasa oyo ezali lokola capitale rythme pe ezali nde na nzela wana tokotelema nanu wana tolanda bandeko ya Matadi ndenge babetelaki na nzembo ya 1921 2021 Kinti Myamvukama Miasalu Kiatata Mwanda Velela Vanza. Que vive le 100 ans de l'église kimbangiste. Ompasi zingi vavanza mayela tweti monanga mansa ameti dadanga owiza watu sadisa Itatwa byayo vavanza ubyeti kutufyetika buna buku muni zikwizanga oiza watu sadisa Bebe wiza owiza owiza watu sadisa Bebe wiza owiza owiza watu sadisa Zimvi
Singi vavanza malema tweti munanga bimangu byeti moneka owiza wangu sadisa Ipangizame lumabo mafyuzi emindelepe lutata mana musamila nateye lungu yambanilu Bebe wiza, oh wiza, oh wiza watu salisa. Merci bandeko balandi bolandi nzembo na kitoko nyonso ndenge bolandi bandeko ya Matadi nde tozonga na invité na biso po ete tolanda maye totilaki kotuna na bango. Merci papa journaliste. Nakanisi pona makambo ya mélodie mbe couleur ya gaki na o etali koyemba. Oui, likambo wana tozali kolanda ngo malembe. Biso bapesa biso devoir et pas ya papa Simon Kiangani. Ye mokope azana kati ya contrôle ya yembe na biso ya gaki. Kasi bato ebele bazali kolanda biso pe bayebi ndenge to banda koyemba ba couleur to no bimse belé mais quand même ba o bazoko apprécier pe ba moni que moi changement muke ezali. Gaki Matadi na ndenge bayembi wana oui bayembi ba travaillaki na ndenge couleur o ba travaillaki Kinshasa pesa couleur bayemba donc moi ba décalage ya couleur wana ezali mais tozali kolanda ngo malembe ba technicien bazali kokota biso moko pesa pe ba technicien nde tema tobiki emo pe papa za na kati ya contrôle na biso même lelo soto beta sous drum te ezali mo papa mutapeki biso beta drum pour liboso na beta drum mais papa bi to tika beta drum biso pe to tosi pour soki nzamba lobi biso bana troyoka donc tozo kene malembe na améliorer pour tous la biso no surtout na couleur moko Nde tozongili lisusu na régie kolanda Gaki Kinshasa na oetale rythme tolanda. Mbula ezimona buzeti vyoka Zulu Mbula ezimona buzeti vyoka Zulu Jambu difina mene jambu Diangi tukuludo ilweke munza Jambu difina mene jambu Diangi tukuludo ilweke munza Lokola tangu bifina mene wa Lokola tangu bifina mene wa Merci bandeko bolandi nzembo ya Gaki Kinshasa na maetali kaka rythme nde tokozonga na invité tokoka kolanda lisusu différence wana ezali ya lolengeni. Vraiment différence ezali na bandeko Matadi na yembeli mais ndeka tolobi wana ezali groupe moko esengelaki biso nyonso tout tozala kaka na mélodie moko pe couleur moko ya Gaki mais esengo ezali ke bien ke bandeko bazokoyemba mais bazolanda kaka timbre oyo tozango na Gaki bien que différence mke ba couleur mais bazaka na même timbre wana kita biso ba responsable nde to ba kolanda malembe po to sepsa tata mkonja bule na mai oyo ezali kosenga biso po tozala uniformité
normalement faut tozongela na yembele oyo papa lève bana ko yembela po yango de cacher à groupe accordéon yango wana bien que tozo baksa synthèse na mesima mususu wana mais thème instrument principal na biso ezali accordéon donc bisika nyonso bana accordéon to robeta to bosa to ko tiaka accordéon bien que synthèse ezali po faciliter ba groupe bima bisika mo mingi mais to bosa na kate ko tiaka accordéon na musique na biso po yango de principal na biso yango pe relaxer biso que wana ezali groupe accordéon. Bien que vous lobby un système à casse na ba groupe pour na ba beta accordeur mais ko tala pe accordeur comme passe et comme on a ralu supenzatia na ebité bozora yango ndenge ni. Bon, accordeur pour la rejoindre est comme vraiment passe pour la rejoindre mais papa c'est moi qui manque en anati karabisoté to mega rejoindre tam susu na port ya Matadi tant ba yaka ko sa déportage place wana e yaka nango ou bien s'occuper to za ba pe na niveau ya poto to senga pe aide ba izine pe ezali basala bango ango so financement ezali pe to tinda pe batin la biso bien que ça difficile mais ndenge papa singa biso ke ba groupe accordéon et comme la bisika nyonso tout ba paroisse ne ezali wana ezali devoir o ba pesa biso na tata mukonja boule yango nde to mona ke na accordéon to kokate comme ça rapidement yango to singa ki Saint-Nazaire eza moins rapide parce que Saint-Nazaire est remplacé ma camion c'est accordéon et comme on a quatre à Saint-Nazaire d'autant que tout le à Saint-Nazaire en tout ça a mis une proclamation il y a accordéon pour l'image accordéon donc il y a un devoir tout ça dans le accordéon et comme bisika nyonso tout dans ma paroisse nyonso tout il y a tata seulement qui ngani donc tout ça à partir à port à Matadi et puis tout ça le sous na ba tata ya kala ba tata ya kala bazango na banda couper yango to la CP annonce na batata oyo bazali koyoka biso oyo bazali kobomba ba accordéon na bandaku ezala mama mukolo za na accordéon to pesa biso po to kumisaka nzambe e ba bomba ngo efani nango bafani nango po biso ebele tozwa na lukunga tozwa ngo na bandaku ka batata mikolo mo biso tozwa ki na kitambo na tata moko boye tozwa ki yango donc ezali nango pamba te ezali instrument ya kala ezali instrument kala bato bazali nango ba mikolo oyo nyonso aza nango aya komona même batarateleki po apesa biso po tokumisaka nzambe po tozwa na difficulté ya ba accordéon wana mais yango nde instrument principal na biso so bozala ngo boye la biso donc ba synthèse to baksa union soit mais principal na biso eza accordéon Betelemi imanza ya silu unumu utuluvuluzi mbanda ya mitinu ila ubasekwa dimone kene mumetelemi tomoni cœur victuel bandeko bazali koyemba toyebi te cœur victuel talisa biso nano cœur victuel elingi koloba nini merci papa journaliste na question na yo wana ezali likambo ya mabe te po ezali ngomba ya molimo mosantu cœur victuel ezali kosangana ya bayembi bayembi oyo bakumisa tata somoki mbangu biso nyo tozala kati ya lingomba moko lingomba ezali lingomba ya tata molimo mosantu ye moko nzambe azosenga biso boyokani bomoko biso pe na gaki pe eloko wana tosala na biso yango tosala yango soki tomone nde tokendaka nkamba na 16 août tosanganaka ntango tokumisaka tata mokonzi ya bule jejeki gaki mwanganisa tosanganaka pe toyembi ensemble donc ezali bomoko wana biso na gaki pe tosalela biso yango epuis so tokomi mpe na esika pe tomoni ke oyo toza studio ntango so tokobenga mpe mutu moko mpe aye tosangani mpe toyembi mpe toza na atiene voix ezalaka nango ntango so tokoke mpe na place ya matanga
tomoni bande comme so azana même azana jeteki dirigeant faki alingo yemba fliki ayenga yemba na biso elongo na place groupe accord zo yemba tokoki koboya te po biso nyonso bakimbangise bayaka tosanganaka toyembi na biso na matanga mpe eleki nyonso wana donc biso na gaki wana tokoboya yango te po tosanganaka toyembaka na likambo mo circonstance mo soko ya tosala yango. Donc pour la kolobaye te cœur virtuel ezali li sanga ya ba groupe nyonso okoki ko sangana pour na kokumisa kaka tatanza mais soko likambo mo ezali mingi matondo mingi na président soki tozongi na 16 août bolobaki na biso ete GGki Gaki ba groupe ebele botangaki nde bokomataka na nkamba siko bosangana kabongo ebele talisa biso nanu déroulement ya milulu ya le 16 août tant que bosangana ka ba groupe ebele vraiment fais-toi tant tosangana avant to kende ku to fête ya le 16 août tozanga ba réunion préparatif to salaka tant que to sala à la Kinshasa muto ameka ko cordon ba réunion ana stade sabiso réunion ana papa président général ya ba Nkengi papa Mvutu ouais vraiment aza papa moko aibi makambo ebele biso pe toza bana zoli ko yekola po tolanda matambi ya batata na biso tosanganaka ba préparation esalemaka tosala matiti tokenda nkamba tozala na ba préparation déjà bien na nkamba mpe ntango tokutana bandeko ya nkamba tosangana ba papa Simon Njuzi wa bandoyi bakonzi ya GGki bagroupe nyonso tout vraiment tofandaka tosangana topréparaka mo nyonso tout oyo nyonso tokangaka na mayangani yango nde tokenda kolakisa epai ya papa Simon Kimbanganga mokonzi ya bule ande tobandi kolaya na ntongo ya 16 août tokenda na liboso ya résidence papa ye tosoli na ye apesi nyonso sala pesa moment eleka très bien puis tokoti na église bagroupe nyonso toyemba mais déjà tozalaka na nzembo moko préparé oyo tokoyemba ensemble ndenge akeso liboso otuni wana ntango batemisa tata mokonzi ya bule déjà toyekola yango ntango bana basangana mpe toyemba yango donc préparatif ya Gaki GGki mwanganisa bagroupe esmata tout tosangana na orchestre pe yango nde tobengi kombo ya cœur virtuel effectivement très bien continue na we président ntango tokosanganaka tokotana ndako ya nzambe tokoyembaka vraiment biso na Gaki toza esengo makasi na ndenge 16 août tokomi olekisa yango mikolo oyo parce que na kala tozalaka na mwa badifficulté makasi na date wana ya le 16 août oyo tozali kokumisa eza mpona ba groupe instrumental biso mpo tokota likambo yango tozalaka na badifficulté makasi papa journaliste ntango papa Simumakenga na ye na nkamba wana Gaki eza kaka na lukunga parce que na Kinshasa mpo ekoma groupe ezalaki na lukunga tozali plus moi 40-50 personnes lukunga ezwami na commune nini lukunga eza na commune ya Ngalema ntango ezalaki na lukunga wana papa Nlemvo le fils biso mibale Gaki ntango ezalaki na lukunga ntango tozalaki makasi na lukunga na papa Nlemvo fils nde tokenda ekuta na papa Simumakenga tosolaki na ye mpo na date yango le 16 août de ye moko ayebisa biso ke date na bino ezali le 16 août parce que bandeko matadi babandi okende nkamba me bazalaki néglige bandeko mosusu mpe ntango Gaki bimi babandi okende neti njili babandi okende me bazalaki vraiment néglige tozalaki vraiment classifie te na date yango papa Simi Mbango abi date na bino ezalaka le 16 août papa kaka yango ka date bamosusu to bakomaki na posa tokendaka na date ya fleuve le 2 juillet ya bankole très bien Gaki amataka na date wana 2 juillet donc Gaki mbenge mata date papa bi yango te date na bino date na bino ezalaka kaka le 16 août le 2 juillet esimbaki te mpo yaki date na biso te yango te tata nzambe apesaki biso te bandokeka 16 août nde papa ye moko tata mokonzi ya bule asali biso grâce ye moko ke abike akonfirme biso ke date wana eza ya biso epuis bandeko na biso bagegeki bandoyi bankengi baconsidere biso nde tokomi kosangana na bango esika moko baceremonie nyonso tu tokomi kosala mpe na bango elongo wana nde toremercie tata molimo centre na maya asala biso na Gaki mpe tokoma mpe considere na date yango. Très bien président tolandi yo na bokebi nyonso na mayema tali toujours bosangani wana ya le 16 août bokutanaka bato ebele kuna tozobosana groupe moko symphonie natangaki yango orchestre symphonique mpe tozalaka na bango na date wana mais bankengi bazalaka nombre ebele bankengi baza ebele président bango général papa Mvutu azalaka vraiment tata malamu asangisaka na ye ye asangisaka bien ke bankengi balekaka ebele na GGki ape ebele
na bandoye biso toza pene belete na mwangani soku toza groupe moka orchestre pe groupe moka mais tant to sangana na mayangani to bimisa kaka likambo moko ya solo bandeko balandi émission Nouveau Monde bozala ki ebele ya kolanda biso na tango oyo na invité na biso to yambaki na mokolo malelo président national ya Gaki bolandi na bokebi nyonso pe na mozindo ndenge a beti manaka na maimatali spécial 16 août avec Gaki soki ba image kitoko ekomela ki bino bipai bino bozwami grâce à l'équipe technique, kuna tomonaki papa Rossi Mabanza, papa Obrey, papa Christian Mangoyo, bazalaki maele kuna na caméra, tobosanité papa Moïse Ndala, alaki maele kuna na son, papa Béni, les chants des anges, pe azalaki na biso elongo, bino nyonso bambote na bino pambate musala bozali ko sala ezali kitoko mingi. Famille Tubikila, famille Mabanza Rossi, mama Dika Tukidi, pasteur communal Yangaliema, révérend Kambutu Kina Frédéric Bambote Bipa Yozali, pe comité na yo mobimba, matondo mingi bozala kawana pona kosali la tata Simo Kimbango Kiangani. Bino banso bozali ebele moyeto tanga bino ezalite, bambote na bino kaka Bipa bozali. Soki tata Kimbango akati mokano te, biso na bino tokutani na mikolo mizali koya. Matondo mingi.